Nakutana na Maman Blanche, na pasteur Marcelo, si je ne me trompe pas, en 2015 ou 2016. Donc, sur 2015, 9 ans passés. Na venu Mapenza, longtemps en numéro, tu poses la sécurité professionnelle. Mapenza Bandal. Mapenza na ma campagne, parce que ma campagne c'était des anciens combattants, ma campagne. Mapenza, oui. Haute tension, quelque part, quelque part, tu réalises l'homme, si marché, programme il faut réaliser l'eau au moment de la 4e mérite permanence l'église somba qui espace à cadeau non l'église comme la permanence église ça c'est cadeau pour salon des mamans à je sais pas tout sur la bon on va dans ça mais ça pas pesa mbongo non ça cadeau mon église ça me quoi pesa mbongo somba permanence sur la 4e mérite pesa nzambe cadeau. Bonjour maman, bonjour. Fondé, nous avons fait un bureau dans la cage escalier, il faut faire un bureau dans la awa. Abibengam tout le monde aidé. On a préparé les bureaux avant de maman. Après il y a vendu la biso. Tant vendu on a papa. Na sali ozaki na posa. Après que ça ozaki na posa tant nga kendi à côté ici à fond le sac, abimisa pesi muto na zaki na. O afaka pesa pesi, abisinga abi lobby no revia. Non le kilo. Bon, on peut l'obiner dans notre sol là, au Kendake, à cause de ça. Bon, on peut savoir si là qui habite. Mais maman, est-ce que vous devez habiter? Faut nous combien? Merveille supervisée, CP. Oui, ça merveille. La merveille. Maman devait $300. Habiter dans $300, $200. Habiter maman devait $250. Donc, on a caillé aussi par exemple superviseur merveille. Comme vous avez fondé dans la dette ya maman. Eza kingandi. Muto aza na capacité ça o eza kingandi. Muto aza na capacité ça o eza kingandi. Ayebi makamu nyonso. Pe azala na facilité, azalaka na facilité à comprendre makambo. Donc o eza difficile pas batu musu pour basi mususu. Il est pas ni facile. Yango tant azaki non vivante nga na ndo mona daki. Soki maman azaki gouverneur. On a géré ville qui s'est propre, puis ville qui s'est développé. Pour ça, ok, ma place y a vendre, on a ma résidence, place à na éléphant. Au cas moi, les lots sont na pigeon. On va dans dépaysé, on dit maté, on a paradis terrestre et tout dans Grand merci Nabaye Nyosoyo ba Kolanda Biso, un grand merci Nabayo Nyosoyo ba pour info plus comme chaîne YouTube Nabango. Notre absence c'est à la raté que notre tiki musala ne bamsuba lo baraketo bunga na epsa ba to mettre fois que comment on a besoin de répéter ba occupation musuzu za na ngopo biso za rabiso moko ndeto sala musala oyo. Un grand merci na ba oyo bazo ko continuer ko CCT na ko s'abonner na ba conseil na bino mage tozo bunga me ba oyo nga mabazala ka wana vraiment na sena ndenge ya kati ko ebisanga ke no kotika musala ote pour zo bunga bobandi yango pe moi kala vraiment na ko bosana te avant ko banda ko remercier bayanga à mon papa, à mon DG, à mon cordon, à mon mentor Lukman Moudingumba, mon vieux Babi Mboli, agence Badem Versi, habite au changer ce nouvelle tactique, Tolongwena, Tolobango Sima, Tobombi Angonano. L'autorité morale là-bas na Tchango, ya Kabo Mwamba, ya El Hadji, Mikolo Foto Bengage, El Hadji Mustafa Kobange, El Hadji Mustafa Kobange, un grand merci Nayo Rachid Nyongo, Oyo vraiment rataraté, Kalou Djikonde, l'agence Kaeka, si vous en avez besoin, il y a au louer appartement, vous en avez besoin au Somba Lopango, pour contacter biso agence Kaeka, Goshi Goster, Masananga Maya Batongo, Masananga Ousmane Gouzele, wana rolobe ya la raté, Tobe Talero Masolo. Actualité oblige, le pasteur Marcelo a été qui perdre Monsinaye. Maman Blanche azalaki pe na batu oyo baye bakie. Maman Blanche azalaki pe na baye oyo ya bandaki kozala na bango par rapport ya ba makambo bandaki kosala tolo ba pe bana oyo azalaki na bango o bazalaki na ye na ba misala bandaki kosalisa moko na bango toye kosolola na ye ndeko Christian Fondé fou de Wata et puis fou de Fachi et belé ba ebi
baokamwa peut-être tozwa lelo na anglais mosusu pourquoi et bolo bango te eza base eza réalité oyo ezalaki nde yango toye kozwa lelo mpona liwa ya mama Blanche oyo azali mwasi ya Pasteur Marcelo yango na kopesa ye mbote Fondé mbote Mustapha chanteur boni santé Nangolo Nzambe par la grâce de Dieu tara en 2024 Nzambe c'est sur grâce tout le temps. Mes condoléances na opé sous. Merci beaucoup, merci. On ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins. Chez les voisins. Donc, on ne peut pas faire la fête lorsque ça brille chez les voisins. Vraiment. Tout est là. Même sûr que tout est là. Tout est là. Dès que tu as la makasi. Olela makasi. Ya to yeto zo lelo to mekana ko solola na yo Fondé des pouvoirs. Maman Blanche azaki nani pana yo. Premièrement, on remercie Makasi pour la question. Maman Blanche a la patronne en là. Patronne en là, merci. Patronne en là. À chaque fois, ceux qui a marché en construction, il faut bien Fondé. Il y a des gens qui ont été dans la commune, qui ont donc, en 2024, il faut ça. Dans un calme, constituer une équipe, on peut se marcher. Malheureusement, l'homme propose des dispositions. Marché est comme une adèle. Pessimawa. Marché ton os est là, et comme ça, dans un va changer. Marché ton os est 5, et ça va me tout ça, ma terrain, tout ça, ma mobile. Marché bon, on va coller là, tout le monde. Marché Nzamba Pesaka, courage, Fondé, patronne Nayo, Oyo, Abana Kopeso ma marché, Oya prometta que 2024, Oyo, marché moi, mon Nekoya, Oyo, Ekosala bien. Nebo Bando Vandana, Maman Blanche. Pour bato belé tout le monde moi ba vidéo zo la moi belé ba vidéo zo ezolo ba moi mingi tant on lobby à sa patronne na yo c'est que besoin qui moi tant revendre ceux qui mutu bazo yo kanate ba vous la paix ensemble été ceux qui déjà aux azaki na ba marché abenga kayo à chaque fois c'est que quelque part makile kutanaki c'est que quelque part aux azaki malamu topé azalaki malamu envers yo, tu peux aussi malamu envers yé. Comment nana Maman Blanche des caractères azalaki ndengeni. Bon. Longola nanu sens ya patronne. Excusez-moi pour la question posée on répondre en gros, mais non ça moi rétrospective hein. Dans mon ciment. Nakutana na Maman Blanche na Pasteur Marcelo si je ne me trompe pas en 2015 ou 2016. Donc sur 2015 9 ans passés. Na venu Mapenza dans temps numéro te pour la sécurité professionnelle. Mapenza Bandal. Mapenza na ma campagne parce que ma campagne c'était des anciens combattants ma campagne. Mapenza oui. Haute tension quelque part wana pour ça tout le batté. Quelque part wana to réaliser l'homme wana. Oh maman aïe pauvre maman na papa Pasteur Marcelo na ba auto zali na bango na papa tuna si que je sali azalaka papa ya Pasteur yem tando gérer ma réunion na saluer en passant après wana toto si marché wana programme il faut réaliser le moment na 4e mérite ba sombi permanence ya église somba qui espace à cadeau non l'église comme ça permanence église ça dit cadeau pour salon des mamans à banda expliquer ce poto sur la bon on va dans nzambe so na ça ba pesa mbongo
non ça cadeau mon église ça me quoi penser que mon sommet permanence sur la 4e après si ça me cadeau fait tout réaliser le monde réaliser qui ont été déjà en 2019 2020 mba moko ba bien so na venu forgeron non peut-être bien numéro na venu forgeron ndé to kene ko réaliser pe bilo msuwana to kene réaliser bilo msuwana tant to na venu forgeron to za équipe za qui costaud a délégué biso to za misa to na ba masa na ngai to ke ko préparer orphelinat na makoko kuna na kimbondo to préparer orphelinat to sana ba camarade to za ni ba mukomo atindi to na du personnel encore du personnel wana frère Patrick atindi abino va fonder oya na ebepelo ni abengele ngati ko zozwingai tant to zongi to ye ti to komi na forgeron mba moko na moni pe mama bisinga bite zwa saka ciment mibale tia na coffre to kende nde mukolo wana ezalaki na novembre ya 2020 nde mukolo wana nakotaka na résidence ya pasteur Marcelo na pauvre mama Blanche na éléphant na limité ezalaki na deuxième rue si je ne me trompe pas avec na cadeau mo bapesaki une église il fallait que ça les locaux pour et battre là cadeau wana en 2019 à l'occasion anniversaire n'ende sengi le connaît ça là tout ça qui to réaliser le kwalande tu veux qui to réaliser ngo tant anniversaire ici là mbamo ba somba na pigeon ba somba villa ba somba na pigeon tant aussi si projet wana mbamo ba bengi biso mbamo alors fondé to kuta na pigeon to qui to installer pigeon to comment ça na pigeon ce que to kindaki to bandi ko bongisa onyo so bana ngoposa te fo bolongole loko bocha o fo bolongole loko bocha o bolongole lo bocha o bolongola o bosa bosa to sala presque donc biso to zara 3B4 to va 3B4 oyo to zara ki wana pour nous réfectionner villa to réceptionner tous les biloko oyo utaki na éléphant na limité pour écouter wana pe pasteur Azaki la seule personne au ayaka ko lala wana pasteur Marcelo la première personne au alala na ndaku na ye avant batunyos pe ya surprise un certain mercredi to jeudi si je me trompe pas aya koti patika la wana na mama kutaka moka pourquoi na répondre non à question te nazala surpris mukomoko pasteur Oeb Sangai pasteur Marcelo Oeb Sangabi est-ce que yebi mutokokana na ye ba l'action da mutokokana ngabi te na yebi mutokokana na été abi oyebi mutokokana na été ngabi na yebite na iPhone na ye apusa na pembe na rapport l'action muto tokokana le pasteur Marcelo non saluer ba condoléances belé mes condoléances pasteur oza papa autotea kala mingi te abi nanda ko zalaka papa bana papa mama famille papa mama lelaka papa siko papa ye moko siko alelaka na nani makambo ko lika papa donc pour nous répondre à la question na yo Maman Blanche Odia azaki maman moto zaki netaka na sangilo parcours il y a ndenge boyebana ya ba réalisation parcours au sali alinga kinga tellement donc na perdre être moko membre famille de côté relation kaka alinga kinga atikanga na souvenir moro dans un robet dans le quartier sans qu'il n'habite à l'isolo oh ya maman Blanche téléphone on est na chantier display pasuki ba benga ngai mwana Minerval na ebate no sa nini nzambe o akufaka te o alaka pa kokisaka o na kosa te na monika un certain 16h voiture Koti, maman Koti, ton maman Koti, atindi babenganga, ton atindi babenganga, bobenganga fondé, ton bonjour maman, bonjour, fondé, ne on a beau fossé la ngai bureau dans la cage escalier, fossé la bureau dans la awa. Abibenga mtu mwa aidé. Na préparer les bureaux na avandi maman. Après il y a vendre la biso. Ton avandi wana papa na sadi ozangi na posa après ko sa ozangi na posa tanga ngakende a Koti si a fongoli sac abimisa pesi muto na zaki na ye.
o afaka pesa pesi ayibisinga bi lobi nokoya na lukelo mbongo pe lobi nde na tosola na kokendaki akosaki te eloko na retena na question tunga azalaki bien toza mabe soki na ino olobaki azalaki bien na kosa Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, moi Nzambe batindaki l'envoyé de Dieu, o ayaka na mukili na bola munyo ayaka nango mukola kuta batu baoteka na kati église asara nini apanza l'église na rolo baka bolamu ya ma blanche te ma blanche a mutu lokwa mutu nyonso azaki mutu lokwa mutu nyonso être humain avec na babe na ye mais pour na ngai na mona babolamu na ye ayibisinga lobi oyo lobi nango pa ye avandeli nga yaka ba 17h avandeli nga pena otanga nde na osala avandi ba plevine comme plevine tango plevine moi avandela nga so wana te comme 18h30 molili pe comme kota ake na voiture tant ake na voiture na ebisi sentinelle moi daki nouveau na ebisi jano landa mama abanga na bilanda mama tant landi mama ese bengela nga fondé tant benga na ke na zo paquet nazwa paquet wana esunga minerva la mwana paquet wana lobi nango na ba 13h 14h il mettait d'ailleurs répondre à kimi na kimba mo na victoire ba changer nga display nga na nyonga ma blanche ya mbongo a defisa nga na équipe na nga apesi biso mbongo le 20 décembre 2023 tant au commis le 1er le 31 décembre 2023 mbongo silaki déjà to reste na moyen te mais le quoi to zaina kata le pont abima ki aye na fait n'hésiter te maman de to na mbongo to na mais pesa bino mbongo la maman to na mbongo te mbongo pesa c'est sila ki abi na c'est maman est-ce que ko def sa biso habiter faut na def sa no faut na def sa no combien merveille superviseur CP oui ça merveille maman def sa $300 habiter non def sa no $300 te non pesa no $200 habiter maman def sa $250 donc na ba kai aussi pas dans superviseur merveille comme vous avez na fondé na dette ya maman na le bombardier na dette pina ma blanche de na bonari donc on reconnaît que na nyongoni na bakai so bimisi bakai pour aller plus loin quand on a solo ba être humain le roi mutu nyonso le roi monsi nyonso avec na ba caractère ya mabe malamu azaki très dire mais elle était une femme pas comme les autres elle était une femme pas comme les autres Azaki. Donc, dans mon avis, le coup, il faut à la gouverneur de la ville. Sauf avec le gouverneur de la ville qui a sa propre. Sauf avec le premier ministre, nous salons les salama comme pas possible. Pasteur Marcelo a donné ça, maman blanche, pauvre maman blanche dit monter à marche, il y a pasteur. Maman blanche dit monter activatrice, il y a ma camunion sur pasteur. Pasteur, il y a ta la je fais ceci, c'est là, je paye ça, rapport, tout, elle faisait tout, je te dis, tout. Aïebi mambo électricité, il y a tous les deux villas. Aïebi mambo courant, il y a tous les deux villas. Aïebi ma camion, n'a pas appartement, au bazar, presque ma camion, je n'aime pas bien à Kingandi, Aïbsa, Bengalanga Kingandi, pas Aïebi, tout naïbi, Moutoua dans la capacité de ça, Oyo, les Kingandi, Moutoua dans la capacité de ça, Oyo, Kingandi, Moutoua dans la capacité de ça, Oyo, Kingandi, Aïebi ma camion, P. Azala na facilité à comprendre makambo. Donc oh ezala difficile pas bato musu pour basi mususu. Il pas facile. Il y a autant azaki non vivante nga na ndo mona daki. Soki maman azaki gouverneur. Anga gérer ville qui ça c'est nga propre, pe ville qui ça c'est nga développer. Pour ça OK ba place ya vanda na ba résidence na place azaka na éléphant. Okama lelo soki na pigeon. Ozala donc dépaysé au ndimate au loba na yo wap na paradis terrestre tout nazar. Wana no c'est ça papa ti. Maman. Donc papa ya zonyo ça azora o ya mutu ya pona ye apesa ka confiance ma kamnyoso yango asalara nyoso récite à pasteur lelo a pona mambote ate pona vie na bango o ya vie to loba vie sociale, vie conjugale et ça maman. Mais pasteur a perdre. Donc, pasteur à perdre, pour qui mon sinaï, biso peut te perdre. Pour à chaque fois, bengi au récolter bas fond, au bengi au récolter bas fond, au sungi au foyer sungi Elena,
maman pas robenga kuna qui Christian fondé ba massa pe ba environnement bazali au batala pe fondé ba biga nga ba kende pas pasteur Marcelo na la akende pas pasteur Marcelo na la fondé kende pas pasteur Azana la lelo ma blanche odia maman que ton âme repose en paix. Fondé to linga to zoka moi entretien moi quelques minutes lelo comment na bateau bazo CP là au loba qui on a debi. On ne fait pas la fête quand ça brille chez les voisins. Les lots batumsu bazolo bakenon pasteur Marcelo albandolo alinga ko loba trop yo beti moi bref histoire nde bokutana na bango mo beti makambo église ti wana makambo to beta vi na bango ndenge bazali la kana famille biso zaki famille na ndo na souhaiter pe ba mes condoléances na ngebele oracle tunasi Choukani tunasi chiffre tunasi tabiri tunasi atikellement mke mama tikement mke donc lelo bato bazo ba moi ebele yo beti moi histoire nde bozalaki tant ozotala ozape mu ba réseaux sociaux tant ozotala biloko bongo tu te dis c'est ça les Congolais ou bien que non ezaka rapport qu'on faire nuire car pasteur Marcelo donc certes celui qui parle de moi lorsque moi je suis pas là il fait ma publicité bah tombe la banque pasteur yo kasi tant o lobby succès ou tanel succès baxena o azui moni alobela mama papa we mbasko bazui bamsukutu odela wana balobia moni ndenge nzama alakisie ke aza éternel te donc aza pe danger aza pe maître suprême ya malobate bamso abi no ibi moi ba ibi moi si azano pe mena nzambe pasteur masala ka pré ya nzambe donc atika nzambe te ma blanche atika nzambe te o itanga me kokisama bébé kuta 8 bébé kutu ya 0 abota ma kufi bébé kuta abota ma kufi ma blanche maman bana oracle 16 ans si je me trompe pas 16 ou 17 ans Choukani 14 15 ans chiffre à part Tabiri 2 ans ou une année et demie donc la salaire de on nzamba bagi atiki bana na mukili o bazo so ba moni bana ba moni nani otika libanga na mukili mtotika pe libanga na mukili ate biso so dai o ba loba lobby ba kufa lelo on comprend o ba loba lobby ba kufa lelo so ba kufa lelo te ba kufa lobby okuna donc eza façon ya bateau il y a des sortes de gens il y a des façons bateau nous n'entendons ndenge na ye pasteur Marcelo nous n'entendons pas caractère na ye pe na ba critères na ye ana ba qualité na ye pe pasteur Marcelo na ba qualité na ye azara soki a prêcher à côté ça moins divertissement mon bon na kata ba prédication na ye faut bana ba détail mon boye pour amesa na ngoloba aza ndenge mona ba pasteur musuté sera prêcher prédication carré sili à présenter il faut expliquer à côté na ba détail mon boye aloba mo loko mo boye abakisa mo mafuta mo loko mo mbila aloba mo loko mo boye Mustafa audition na bien donc et là on bombe atenga na pasteur une fois on a posé pasteur question on a posé des questions 2 ou 3 ou 4 questions on a tenu pasteur la Bible ça la foi c'est une ferme assurance excusez-moi pardon la tenu na Bible pas ça la Bible ça fait la guerre à ceux qui te font la guerre et le pardon c'est une puissance qui libère pas expliquer à Mambwana naïbi c'est parce que la foi est nini foi pena foi est nini pour pas comprendre on dit la foi c'est une ferme assurance aux choses qui ne connaît voit pas aux choses la définition nous à moi bible bon pas ça après ça ngabi foi est le roi moi c'est na zemi moi je suis en zemi alobelaka moi ni mama balamu vous comprenez donc moi je suis en zemi alobelaka moi ni mama balamu moi na ngwa bon ça bon pasteur Marcelo tu as ça bloqué donc plus loin té azab na papa ma blanche o tiki biso azape na mama tango azara te kuna atanga komona ngape ba epsanga alo fondé mama mikolo atangi komona mama mikolo atangi komona yo mama mikolo atangi komona donc biso to zaki proche na ye to perdre nous avons perdu
être mon cher avec une qualité oh bas c'est belé wana ngoti hein ma blanche avec une qualité oh bas c'est belé bazaki ngoti ba qualité na ebisio ba tout nyonso ba s'approcher envers elle ba santa elle avait quelque chose en elle. Fondé Tozo cité déjà par rapport il y a moi entretien Nabiso pour Oyebaki Maman Blanche ce que cause un logo moko ya koloba le bio na nyongo na ye et logo moko peut-être na émission wa tout nyango te koloba et puis ko conforter famille et puis pasteur Marcelo même que ce koloba tout à même mortel. Tout à même mortel. Immortel, mon qu'il a dit. Tout à même mortel. Monsieur sur les capables. On va bêtise. De part et d'autre. Et ça, on va faire la poste en bango. Pasteur Marcelo a Zambida il va. Et tu bango. Et tu bango. Va m'attaper. Va battre la P6. Va battre la P. Va valer en bango. Maintenant, ici, là, n'est pas paya. Mais pas colonda goûter. Attends ici là pas papa mais pas colonda goûter. Donc biso to zaina maman. To lela kara, to lela. Donc famille biologique, il y a maman Blanche, madame Makasi. Pasteur Bana na ebi qui est pasteur kutu moral est solide. Moral est solide na ebi qui est à fortifier oracle a fortifié Choukrani pour Madame Mikolo a fortifié Chifra Tabiri à nos bébés moral les acas solides pour biso to tikali vivant to vivre maman le qui no paiement mais biso bande to tikali vivant to vivre to como sibir ba circonstance monde ba licho ba litongi ba mokate ba nyonso bakobanga bakobomona koto kobanga accident nyonso mais nzamba batela biso nzamba batela pasteur batela famille mobimba abatela bandeko wana nyonso ba oracle ba Choukrani ba Chifra ba Tabiri abatela maman ya maman Blanche abatela famille wana mobimba nzamba zana ba nzamba batela kimia na nzambe zala po nzambe na legi ya mutu eza nzambe tokosola nyonso mais sans nzambe lomo eza te nzambe nde apesa kimia kote makambo isimba te nzambe nde akopesa kimia donc tokotaka nzambe na makambo nzambe apesa kimia makambo nyonso eleka. Merci Fondé to ezaki na esengo koyamba yo. Merci beaucoup. Je pense bien des 3-4 ans, je ne sais pas, sur 2 ans, je ne me trompe pas. Au Tokutana Gisute, na occasion yo, nde salaki ke Tokutana susu na Fondé. Donc maman ke biso tondo bengi dikando. Ma Blanche biso tondo bengi, mo biso batamisala, tondo bengi dikando za nani. Bakino batimba trop. Clairvoyance, muto ayebi makasi. Ayebi. Donc maman biso tondo bengi dikando. Donc muto ma Papa Moses, to bengi na dikando, maman dikando. Oh, yeso aya talimir, abengi bo bengi na Fondé. Tala nyimo, te na sala ki te na odrefese muto sala ki te. Bongisa na bongisi. So ye tel colono comme nyanya bete. Taka comme na niveau loba, mais bi oh non mona ndeti colono bosali eza mutu, aza mutu munene makolomike mero kwet. Ta niveau qui dit kando. Ah. Que l'âme de maman repose en paix, que l'âme de maman repose en paix. Après maintenant na kimanzamba batela e, adagi ne malamu te. Tolo bateka da malamu te, madai ka mutu. Être humain on zamba salaki. Avanda na batunde bavanda na bato mabezalaki, bolamu pezalaki. Ba obosa critique na ndenge na ba obosa o ba loba pe na ndenge ba loba mais ba biso to zaki na temps ovana na ba milliers ba boulot to yebi o azaki ndeti pona ngai donc ngai na bono lela mikolo chaque jour non le long nyongo na ticket na $250 au merveille so la bengi merveille siko CP apo ba matanga a tab na kai so na ipe ba msapina kai bo mono Dieu m'attend parler. Sur mère a défendu le 31 décembre ma Blanche mais ngai na lobi oyo na part na nga o asela ngai reconnaissance envers ye on doit reconnaître nga atikalo finga ngate atikalo yela nga ndé mo bitiko tombokela ngate dans alia pena mbongo ya pasteur Marcelo na ma Blanche ba opesa nga na bongo
Bon, pour comprendre, vraiment, Zali, t'es que tout ça, l'ango base, tu es pas qui pété que non. Nous avons vu à Yébanaki na Maman Blanche, mais tant que ça m'a matangé, et ça dit que Abengabiso, Aloba, pour s'allier pas si patron naïe, Alobiango bien, président que patron naïe. À Saline, moi, temps est belé. O Bayebanaki a bêti moi parcours ndeni bakutanaka ndengeni basalaki na ndengeni ba promesse ezalaki tie comme appelle lo que son âme repose un peu Maman Blanche Odia ngaro na ebeka Maman Blanche mais fondé à lobby Maman Blanche Odia toute âme est mortelle. Toute âme est mortelle. Ato fini le lot kufa lobby. Donc to tambola na ngo to zala na. Kana minito ku baba okata moto. Kubuka na te. Kubuka na te to so la bina sko ndeba kinwa. To betara maboko te soki moninga za na pasi. To za batu to roza na maloba moko boyko ko choquer batu. Po to za kaka batu. Mais soki mowei soki moto atiki mokili to lingaka te to charger. Pour biso to koma lokola ko charger muto ba ke ko funda na parquet ba bazo yela ye ba plainte pour ba charger ye nzoka il faut to lukela ye bolamu pour azali susu na bisote soki to sengi bolamu nde bolamu ane kolanda ye tango yo zo lingo sala yango pona mutu mususu jour no ekozala ka ndenge nini ozaka libanga te. Vraiment un grand merci na ba nyoso ba Holanda biso. Un grand merci à l'ingénieur Kams, Papa Kams, na pompage. Un grand merci na Ekiri Menga ya pompage. Ekiri Menga ya pompage, ya bâti. À mon ami personnel, Patrick Ekumbo, juriste de la SAP. Soba Mastabon, il est sapeur, il est affairé. Mouda Rayon, il y a Kati. Grand homme, vraiment moi belé, Mohamed Biaki, il y a Nani Bobeniwa Nzamba Bilele, Nabosa Nisunan, il y a Peko Semondo. Il y a Peko Semondo. Vraiment. Vous allez brancher, scotcher, na Info Plus, na Sima Caméra ou c'est Nisasi. Bande de pas même na ande comment on dit? Comment Faustin. Peu petit fondé. Yo petit na kaiti. Ah, bon on doit d'accord toi. Comment Moses Charo. Comment Moses Charo. Moses Charo. Moses Charo. Moses Charo. Moïse Charo. Ah, bon. Ma petite fondé, merci Nandeng Boyambaki biso. Awa to za wapi fondé? Kimwenzaga, précisément na petit panier. Non, toi na Kimwenzaga, c'est ma toute première fois na koto yo bo fondé to betaka mingi ba kota ba zone banini mais to changer pe Kimwenzaga. C'est comment na Kimwenzaga. Petit panier précisément. Donc bande bayambi biso kitoko, musala na biso to tambolaka. Tout ça là plateau tout ça là on va bandal te baninde biso ma to betaka mata to koti. Donc un grand merci na ba ndekopé au Rolanda biso to kutani na numéro